Non, je n'ai pas été condamné 20 ans de prison selon les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Mon procès est en cours devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Ngaliema. Si je suis reconnu coupable, je risque jusqu'à 20 ans de prison. Le ministère public me poursuit pour incitation de militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Selon l'accusation, j'aurais ordonné à des militaires de torturer et d'estorquer mon chauffeur que je soupçonnais de vol. J'attends que la justice fasse son travail et établisse la vérité. Babone nanga, biso sotolandi vidéo ya procès ya Madame Rebo ndenge zo s'est passé na justice kuna. Et ça na bato mosusu bazo comprendre te. Tout sangisa makambo te. Makambo ezebele kosala na Kinshasa mboka wana non, le problème c'est quoi? Ndenge kaka tenue militaire wana. Ezalaka na ordre ya kosala makambo mosusu yango eko kosala makambo kaka ya muyibi oyo il faut policier nde à résoudre. C'est ça le problème. Yemo opéré bwalobi yango. Tenue militaire wana ore boazwa ki po ba fouetter muyibi, c'est ça le problème. Do dossier fandine wana. Ce que batu bazo comprendre te bazo mélanger makambo. Batu musu basala raba mabe, basala raba nini na Kongo, mais des fois emona na raté. Mais wana pe atozo mona ke tenue militaire ba se déplacer puis tozo ka témoignage bazala ki na jeep. Enikimaka pona muyibi yangonde esali bongo yangonde memi problème wana soda azalaka mutu ya mibeko soda atambulaka na discipline soda atambula na discipline ngana za pe na relation na pe na ba connaissance mususu ya bateni mais nakoki ko faire déplacer teni ya militaire te garde républicain te po aya ko soane la ngana nyongo pe po kote la ngana likamoko boye non wana ezake abuki mibeko asali abandon de poste o eza ya musala na ete e komaka grave conseil nazo pesa conseil bolandanga malamu omoni justice premièrement justice esimbami na Nzambe. Yo mutozo landanga, yo mutozaka na ba problème, yo mutozalaka na ba bitumba justice bona boye. Justice tout d'abord, c'est Dieu. La justice c'est Dieu. En plus justice ndenge zawana, il faut kaka kotambola na vérité. Justice so telemi na vérité olonga, quel que soit banguna no bazandenge nini olonga. Parce que la justice c'est la vérité. Batuni rebo mutuana lokuta basala bwe lokuta baibise wi ozana droit wanga nozana droit ya boya ozana droit ya boy mais tango bazwi bato ba pratika ki fimbo tango bazwi bakomi ko sambisa ba soldat o basala ki pratique ya torture soldat azo sans a vérité oyo rebo aloba ki ke lokuta. Po soda ndenge bazana bayebi bazobanga bayebi ke na armée nde bakendaka centre ya formation babiloko nyonso na bazosalezaka na ba interdiction bapekisa bango ke soda koki ozala boite soda koki osala boite donde bazana bayebi mbano na bango na auditorat militaire bayebi déjà kende toza bwe ndolo ya sûr bayebi peine na bango. Do azali susu na chouate papa ngo pe azo sambise kitoko bandeko azo landele kaka pene pourquoi azo comprendre parce que papa na yemoko aumeli anuni na teni azo comprendre puis azo yeba nyonso do ti azo sambise wana ao yeba ni déjà nyonso ndenge se pasaki. C'est pour cela la justice c'est la vérité. Yo mutuna no likambo kwela yote yoka conseil nanga lelo mukolo bakoko selo makambo mukolo kokwela likambo ba mema ona justice ko bange lokote yo zala kaka na vérité nga bakosela nga makambo a na réseaux sociaux basala vidéo et pa ba M23 aza criminel asenga kibiso mbongo abomisa rival na ye atinde asenga biso mbongo asenga mama mbongo abomisa ya tindele ba criminel basala vidéo
eza na réseaux sociaux video wana bamemango ti na auditorat militaire ye mpe kozanga mayele ayebi te ki azokosela mwana nzambe bakoselake makambo te ndeko na nga mwana nzambe bakoselake makambo te so ozokosela mwana nzambe makambo eza loko ozokosela lola makambo bakoselaka nzambe makambo te mwana nzambe bakoselake te epuis mwana nzambe wapi oyo azaka 2 pieds na koluka nzambe na basacrifice na kointercedele bato bakoselake makambo te nga bakoselanga makambo awa gloire à Dieu bango moko bafilmaka batia na réseaux sociaux aza criminele oza ya nzambe asenga biso mbongo wana bazoba nini propre famille na ye nde ezotatola bongo oyo ebimi na famille neseke eza ya solo nzoka kaka po basalir yo yoka siko elenge ya nzambe yoka siko kote na lingela nzambe te eza impossible na tika nzambe ata na ndoto na okokotika nzambe te 12 soldats ya pire ya mbudi ya cimetière baye butu matrake ndenga za criminel ndenga za auta Burundi ndenga za wana aza wande ndenga za wana yepe mutu basala ki cop akekosa makambo nazwi attentif ya enlèvement 2 fois na yolo nga auditorat militaire ewo gloire à Dieu bafilmaka ndeko nanga tika ba Emilio bafilmaka bazaka ba cameraman ya lola bazolakisaka ke ozaka ya nzambe tika bafilmaka na bango yo ntango bazo Emilio yo tika bafilmaka mais à condition zala innocence ndenga za wana nakepe na ndimi nazalaki na obanga te parce que nayebi ke nazalaki na nzambe bapapo balataka teni basambisaka ya solo justice na mokili eza ya solo justice na Congo esalaka ya solo eloko liboso batiaki video aza criminel asenga biso mbongo atindela ye ba criminel patati patata bien aimé justice faut lobaka vérité jour babengaki nga bayokanga ye asi asambaki jour bazwaki ngai naloba sikoyo ntango na banda koklase makambo na nga papa wana mbamo alataki teni na auditorat militaire alobi c'est un dossier vide naloba kaka vérité na explika kaka likambo oyo eza lokola bapapa baza mikolo bayebi ntango kana bandi koloba bacomprendre que c'est un dossier vide eza dossier ya mensonge eza nango na eloko te pour la vérité ntango bafundi yo kobanga te ke bango baza ebele te o bango baza na mbongo te zala na confiance na vérité oyo oza nango yango nde ebikisa yo la justice c'est Dieu bakitanga ti lelo bamitunaka abima ndenge nini kasi kingani yo nde obimisa ye bapesa bandeko na nga switi te ndenge nini tosamba kuna ndenge nini ebima nabima na infraction te. C'est pour cela vérité et sauvaka yokoki koyan na ba arrogance nyonso ngai nde na mbongo naza na ba apu ya bakonzi nyonso ba makangu nanga mais soki oye na mensonge likolo ya innocent okoyi conseil mususu omoni eza na mibali mususu pe eza na basi mususu so kabwani na ye malere ye pendant que rebo azalaki na innocent peut-être na likambo tango ekoyaki alinga loba non chérie laisse tomber ko sale mabete tika na ofute lao tika esimba po azana mopanzi il faut appeler conseil mais tango akomi na ekoteka temple ya molimo mosantu akomi oteka ne temple ya molimo mosantu akomi na echelele tala ba conséquences et puis moi innocent kote sous marambo ngo ezate po anini azoyoka ke azana bambanda ya ba papa mikolo moi innocent intervenir ezate soko za mwasi ya malamu moyeba finga yo ezate
Pour moi, si je se respecte, je souhaite mobile nanga kosala le côté kosala boité kosala. Mobile peut comme on a ba limite. Tellement azangi accompagnement, il y a confiance na batata mikolo. O bazana kati ya gouvernement. Tala lelo riba komi kosamba et komi procès yaka. Ye moko azolo bake ezana na procès ceux qui ba sentinga coupable j'ai 20 ans de prison. Pourquoi ça? Pourquoi? Dans la vie, il faut qu'à vérité. Au télémi na justice, au lobby qu'à vérité. Oui, na bengi saki, na beti saki par rapport à boye. Pour vérité, et longi sa aka mutu. Conseil gratuit na ngana pe sabino yango wana. Bo panika raté, ke ba ngo bazana mbongo. Ngana mona lobo kwa nzambe. Parce que j'étais dans la vérité. Abonnez-vous maintenant.